Balandia Erotech TV mbote na bino esika nyonso bosangani mikili na mikili sengo zakaya biso pona weba ke bozawa na pona ko partager pona ko s'abonner massivement et surtout boza fidèle. C'est ça et l'autre touche à biso vraiment on est ensemble vraiment on vous porte au plus profond de nous pour te dire que on est ensemble bandeko mais na moi lelo to sanga na osika pona kolobela arrivé ya président Fachi béton net que non Congo échangé ma solo échangé de l'autre côté tozu mokonzi oyo nzambe o Moïse aza Moïse à Congo puisque to moni na 7 mois ya pamba Kabila alinga kimane Congo alobino makambo yo même ngamoko natika omona ngote Jeannette alobino Nazananga Tanzanienne so bozong sanga bilonga na sala na ngai école militaire kuna bon binomoko bo calculer est-ce que nazara toujours tanzanienne ou pas donc bato bakumo bima moko Kabila na moi lelo donc akumo mela ba tranquillisant donc mutu e beta a comprendre itabino na comprendre que non na mboko yo bato nazaosa na bango bazaki miyibi onga na sala te pendant 18 ans neni ni ya réalisango na 7 mois ya pamba. Donc yangwana siko bandeko biso tout toko telema to fana osika avec maître Chouramboma. Bonjour maître Chouramboma. Honorable, obi o manqué baba bandeko bolimbisa on est ensemble. Surtout le rôle mon conscience ya lisusu. On va brasser biso na carte d'énergie. Ah ouais. En tout cas Fachi béton en direct danger. Alors, docteur Mbo, il y a eu un ondeko. Boni yo, santé malam. Santé sali malam, grâce, Dieu fait grâce. Dès qu'à mettre sur la revue, on m'a gagné un mois mon bimba. Un mois mon bimba. Non seulement on a manqué bino, na bandeko ba Olanda biso, to mankane. Donc on est ensemble bandeko dangai, tozana osika aussi avec JC Chimwanga. Juste Chimwanga Kabea, bonjour papa. Bonjour papa, en tout cas, la CPMI pour mon sous parce que place yo, mais son soleil n'a pas ça là yo. En tout cas, tozaki vraiment na posa bandeko balanda biso puisque to manka ki ba commentaire na bino to manka ki ba like to manka ki ba ndeka tozala quoi donc manka biso puisque surtout sali émission bino bandeko to ebi très bien que boima imaka bakenda wapi baza wapi mais on est toujours ensemble donc to démarrer vraiment en force pourquoi puisque mokonza mboka zoya mokonza mboka zali koya azalaki moko ya ba combattant ya mboko yo mais message nini kopesa na bandeko oyo bazolanda biso pona arriver ya président Fachi béton. Merci d'abord, merci mingi na ba sportif nyo swazolanda ngai de partout dans le monde entier surtout ba baza plus na Bruxelles ici comme président de la République azo chama konaye pour la première fois en tant que président de la République. Pour ça qu'il en tant que candidat azalo ko na mwana Bruxelles mais là zongi bango lo na mon numéro 1 ya ba congolais nyoso biso to votaki. Vraiment tout ça na moya ko sepela makasi bandeko swaza de partout ba maman nyoso baza partout dans le monde entier ba jeune ba nani et c'est on a biso ezali journée wana tokutana na Bruxelles na yebisi ba mama ba papa bo banga te bo za na bino talaka mdesa no banga te donc bo banga na bino te pomba na bango siko champion du Congo tokutana bango nenga ko ba maza ko loba toza na 60% ya bosolo 40% ya passage à force tokosola na bandeko attaque ba congolais pour sa démocratie boko contester na bino c'est bien tout le monde a Trump ba contester kaye tout le monde a Macron ba Poutine tout c'est normal mais ceux qui boleki na outrage wana nde bozi contre attaque ya niveau moko na et puis ça proportionnel na outrage na bino le journée wana ba tu na zo seka parce que na moni bilongo ba papa moko fatigué na moni ba sali majo ba za la contre Félix o to beta tala muto o beta fati fatigué de vivre. On rappelait Baroté Kazaki, ancien boxeur. Et puis, moi, quand est-ce qu'il la boxe? Et puis, Mouto Yazawa, oh, Bazolo Bawana, Bato Swazolo Bawana, Banamo Batango Fele, Badéranger Bawana Bongo. Franchement. Vous savez, on ne pas Mouto Yatini Bano Batango Fele, obligatoire.
Parce que compare l'école offerée, école est offerte mais obligatoire. Donc ceux qui moi na côté classe T, maman ça na film ou ça. Il faut expliquer pourquoi moi na classe T. Pourquoi pas classe offerée? Parce que mutane ngona yo zo courage au lait hamburger na yo. Te ba oza na batoire na babo. Spiring ba bien spiring. Oya ko lobi ke yo o ko empêcher ko ya président Félix Tshisekedi o ba congolais bazo croire na ye. Oh le là petit changement pendant 60 ans to zoate mais n'a pas même une année petit changement ya 60 ans. Yo fa ina ndako ko contester o ko lo maman to za ko na besoin ko soleber manga mona te. To kuta na mkwana Bruxelles le 17, le 18, le 19 to za wana jour et nuit avec équipe Aerotech. Avec équipe Aerotech tozali wana na ba caméra na biso sophistiqué total ba ndeko bazo kana ke bako bamba président Maki bako bambe mabanga toko benda ba ona bilili toko yeba ba direct ezali ba différé ezali toko yeba nani akotele maana pora mkonza mboka oya ko sala mbeba akozwa par na ndeko message nini opesa na bana mboka o bazo na biso na mwa lelo pour arriver à président Tshisekedi. Message ezalende yako naza ko mobiliser peuple congolais nyos o azali na kati ya Europe mobimba po fati azako ya na Europe na capitale ya ba européen nyoso na Bruxelles moto nyonso o ayebi ke azali congolais ezali ozala lamuka ozala pareko ozala ka cash ozala FCC oyebi ke ozali congolais tokuta na biso nyonso na Bruxelles le 17 na aéroport militaire o yamba président mpe le 18 tozana ye mutu nyonso azala besoin ya reposer question na président aya yana zako senga congolais nyonso Bruxelles donc Belgique France Danemark Allemagne ezala mene ba Pologne ezala na Grèce ezala na Portugal so zala makasi roya yaka yamba président vraiment na kati de sengo nyonso o nyonso tu ndenge mettre à lobby o nyonso tu alinga ke aya asara mobulu nde kozala mais toza bato mobulu te za démocratie muto sa libre muto sa opinion na ye sala ndenge yo lingi nganga ndenge yo lingi mais mu désordre de zala te biso to respecter bino biso be to bino pour respecter biso yango mutu nyonso ba mama nyonso IDPS cash biso nyonso ezala FCC ezala nani bandeko na biso ya lamuka biso nyonso MNC tozalika na président moko boya to yamba président na biso ACP ozala question azali président moko procureur azali bien nani président étiquette kapelo do dire yaka soko za moto akimia okokota poser question ye moko biso tokozala wana pour yamba président et ozala sembo alors ndeko malobeza yo. Bon, ngala sa peuple congolais so o aller se sentir vraiment congolais. Pour biso so le lac awa depuis ba année na ba année ke mboka na biso c'était kamaki et daki bangula bazo ki mboka na biso. Oh no sa ko se sentir ka na congolais ya solo. Moi ya Congo, on a besoin de changement. Président na Bikazo ya. Premier voyage na Europe, eza na Belgique. Na capitale économique ya Europe. Donc bino no so boyebi ke no bo na posa ya Congo ebunga. Bo na Belgique to kutana na Belgique. Mais oyo nyonso akosala buzoba akwena buzoba akutana buzoba po toyebi ba policier belge comment bazali biso moko ba combattant ba premier pilier ya Félix Tshisekedi tozawana boko ya tokutana na biso tokotala sikoyo biso na bino banani wapi oyo bayebi pena politique yango ya solo oyo alinga kota la boloko ala la garde à vue aya na buzoba na ye akutana na biso maintenant ko benza congolais nyonso tout ozala ya FCC ozala ya cash ozala ya INC ozala bino nyonso boya tosangana toyamba président na biso eza kutu ondeka na biso tomona keno politique na biso congolais ba président na biso depuis 2007 baya na Europe susu te mais oyo ya biso aye mutu aliboso aye na Europe atamboli ba mboka nyonso bomoni dignité azopesa mpona mboka na biso boloba keno biso tokolinga ye te tokotia ye bakali boya kotia bakali na bino towana besoin bakolinga ye pour c'est temps présenté priatie voilà école privée bato nyonso na bana fayulu na muzitu na mbemba bango nyonso tu bato alamuka na FCC na apareko bazaba na bazaba voilà peuple congolais nyonso amoni ba action so président zosala na 7 mois bomoni volonté politique azana ngo pour na 7 mois oyo nyonso na posa ke mboka na seke liboso
boya biso kozala wana tokozala bino to ya mapresa na biso to pesa ye lokumu to pesa mboka na so lokumu to asuna ta wana ya okabona te ya ba division ya buzoba ya batamite mamabe bato bakindoki bato bana na lokunya bato bana makila na maboko bato bana motema mabe balinga bakonza mboka wana toza siko na posa ke Kongo ezala esangana biso no to ya mapresa biso na esengo ekende sango na mikili nyonso bato bamona keno bakongolais bazabela mobiliser pour na presa na bango c'est ça le kodonga lalo. Alors bandeko balandi na kati sauf soki moi lelo bezali maître Choramboma c'est pas mingi na mobilisation oyo ba papa ba mama bana ba moni ndabo bandeko na bino ba congolais to l'équipe na congolais te bino bo l'équipe sur na congolais te mais intérêt na ngweza to zande ba congolais alors to lela ki makasi ça c'est un moment formidable pour na biso ba congolais oza likamba ko lobolo bango na ndako oza lobolo na quartier ta ba pesi opportunité yaka na kata salle tout na question bakosala eloko moko te donc souci na biso eza yango wana président pe azana mato ya munene pona ko yoka biso pe pona ko tia en pratique makotozoloba bato nyonso bakozana besoin ya koya mukula soko moni okokite benga Erotek aza bien disposé azana ba disposition musuye ko mema bino tibo ko makuna ba condition nango ezali boko makuna. Alors bandeko balandi na kansi to komi vraiment na suka ya communiquer na biso mobilisation na biso ezali ka ke bino bana mboka tozala ebele pour nous soutenir vision ya Fachi puisque vision ana ezala soutenir kana bato bazala Kinshasa te mais na biso bato diaspora tozala de commun accord to accompagner président na ba projet na biso na ba idée na biso na ba pensée na biso vraiment to accompagner pour vraiment mboka na biso ebima na boumbo papaya ebima na nzala ebima na pasi donc tous se mettre ensemble pour vraiment tous à la Congo fort, un Congo uni, un Congo prospère. Voilà, et l'autre biso tozolinga ezali wana boloué ba bus, boloué ba voiture, boloué bozo ba convoiturage et ça peut cher to kutana na Belgique le 17, le 18 et le 19 pour na ko kumisa mokonzi na biso. Autres qui n'ont pas moi les Neurotech TV, yango wana beau partager, beau liker et puis beau s'abonner massivement pour être ba vidéo na biso et ça la regarder et puis tous à la ebelem koana. Merci beaucoup et à très bientôt sur notre chaîne. Bye bye. Bye, bye. Merci beaucoup. Glory.